n'est pas être vrai. Regardez ce qui va se passer ici. Kawana? Kawana. Ok, merci. Tokende pa ba oyo bapasuli ba ballon, tozwa ba raison na bango. Landa ngai boye. To koki kobanda na kombo na yo na âge? Jean-Claude Kabashi, j'ai 28 ans d'âge. Merci. Et puis osala nini na vie? Bon, premièrement, je suis un coiffeur et puis je suis un artiste comédien aussi. Merci. Oloba lingala. Bolo bilanga lingala sala nga bien na matoi. Bon, o pasuli ballon no kasipwani. Bon, premièrement, na pasoli ballon nanga entré na ile a banda au kota. Nga vraiment na sepela na basi bakata soukité et puis son accoutrement. Donc moi s'il faut moi ya moulaï nga boye vraiment trop sexy ma casse. En tout cas, je suis pas aimé. Merci. Merci. Et bongo kasipona yo. Yazali bajar ya mibali olingaka? Je crois pas. Vie façonnée en loba, argument ou chopé ça se voit que c'est pas vraiment le genre de personnes où ngai na kozana. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Toyabwe. Kombo na yo na âge? Moi, je m'appelle Héritier Nel Touji. J'ai 34 ans. Merci. Et puis osala nini na vie? Fonctionnaire et à l'État. Explique biso kasi o pasuli ballon na yo pona ndeko mwasi poani. Bon, na pasoli ballon pour azaba jar nangate hein. C'est pelité vraiment là. Donc c'est un peu ça. Elo nino sepele na honte. Bon, comme on a ega boye vraiment donc nakati pe suki, dalinga ba fi bakata benda suki troute. Donc c'est un peu ça. Merci. Aza ba jar olingaka? Non. Poanite. C'est Azomona que Azamutumo boya azala na incapacité à supporter le fait que je sois artiste. Ah, on a raison. Ah, je sais pas. Hein. Il m'aurait dit pourquoi lobby. Oui, boy poanikas. Na lobby parce que déjà mon accoutrement, j'ai fait ça exprès. Donc déjà c'est pas supportable. Alors qui a dit qu'on va supporter le fait que je rentre en retard à la maison ou peut-être que je pars d'un tournage pendant 1 mois. Qui va accepter ça? Merci beaucoup. Merci. Toyabwe. Kombo na yo na âge? Landry Los. Nazana 29 ans. Merci Landry. Et puis osala nini? Ok, Naza animateur culturel. Merci. O pasuli ballon no kasi poani. Voilà, parce que Mouté Mananga est tout cité. Simplement. Voilà. Merci. Komona Landry boye, azali mutu sora bendio pona chao litoi, wopesa ye mwata? Bon, elo na yo koli na vio bapesa mutu nyonso surtout chance, ezala ngo mabete. Mais Landry na omona ezape ka mutema ndebe tite. Sope ezalaki bongo nga mona nga na pasolango. Merci. Kombo na yo na âge? Kombo na David Diawa, nazana 28 ans. Merci David, depuis osala nini? Nazana ba activité personnelle, premièrement maison d'habillement et deuxièmement ba kopa miki kaka mobile salaka. Merci. Et tina nini opasuli ballon na? Bon, na pasoli ballon premièrement qui habillement na la ligne vraiment moi ça exploser en d'autres beauté kolata ni na mkose puis bras cassé en tout cas, j'aime pas mais à part ça zane bien zakitoko. Merci. Et bongo kasi pona yo, azali baguna yo? Azali baguna ngate parce que mon alaza mutumo aza kukangama. Aza ya kukangama même na kati donc vu que nga alaza mutumo naza très libéral même esprit na ngai donc il ngai simba na opekate. OK, merci. Merci. Tokozo kombo na yo na âge? Oui, kombo na nga Levitique Bokela, j'ai 28 ans. Merci. Et puis osala nini? Bon, naza blanchisseur na 5 à sec et à part ça je suis sportif, boxeur. Merci. O pasuli ballon no kasi pona ndeko mwasi poanini? Bon, premièrement, on a passé le ballon dans la peau. Coutrement, on a eza bien été. En plus, on a là vraiment été na basi bakata soki. Na linga pe basi amine ne vraiment été. Merci. Aza bajar olingaka? Non. Poanite. Ça se voit que Aza na makokia mi ma poids haute. Donc voilà. Merci. Kombo na yo na âge? Mon Grésor Russell, 29 ans. Merci. Et pour ça, je suis entrepreneur en communication et puis je suis web designer aussi. Ok, merci. Au passé le ballon au cassi pour Anine. Bon, en un mot, on a passé le ballon juste parce que moi, la voix dans le petit talon sera longue, elle sera courte. Moi, j'aime pas les femmes
assez courte. Mais la généralité, elle est bien. Merci. Ndeko mobali azaba jaro lingaka? Ouais, je peux dire oui, parce que Nalingambel va à la Soukinda Zalayango. Donc, dommage. Ok. Voilà. Merci. Merci. Kombo na yo na âge? Saloum Rodrigue, 29 ans. Merci. Et puis osala nini? Bon, ngai naza entrepreneur, acteur en même temps. Donc, na mélange en quoi. Merci. Yebisa biso kasi ba raison na yo o pasuli ballon? Bon, ezara neba ya balobi quoi. Accoutrement yebi ke toza ba bantu a, to en Afrique ba jija ba tuka na apparence ba ni yo e bibani tala. Donc accoutrement boye chenga na parler mais libanda ko koma nango ti ba kote moi jar quoi. Merci. Azaba jarno? Azabajar Mangate. Po anite? Ça se voit que Azo Salayaming, il en fait de trop. Et ça, je serais dans l'incapacité de supporter ça. Merci. Pas mal. Hein? Azo sala trop nenga telemika abwe? Oui, ça, et le Belinae, Azo exagéré, donc Azo l'examae, les places où l'examae il était, donc quelque chose dont on n'a pas besoin. Donc, merci. Merci. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Joey LMG, nazana 29 ans. Merci. Et puis osala nini? Je suis journaliste de profession. Merci. Pesa biso ba raison na yo o pasuli ballon? Ben, na pasoli ballon pour le moment d'abord il y a deux choses. Pardon, il y a deux choses. Il y a linga basho bakata sécurité puis accoutrement naï. Oui, c'est un peu ça. Merci. Pona yo kasi? Azaba jarno? Azabajar Mangate. Po anite? Déjà, Mibalo Bazar à peu près un âge nangai. Bazar Mibalo Bakokana Bangonga était de première vue, de Bamoni accoutrement la Sukaokata a renoncé. Donc, voilà. Merci. Bon, tozonga na biso boye kasi. Oh là là, malheureusement pona yo ma chérie, ba balo nyonso ba pasoli yango. Mais merci na ndenge oye na émission na biso lelo so na kozwa micro na yo. Et puis toko betla maboko. Merci. Ok, moi si mosusu kota tomona yo. Bonjour. Toko banda na kombo na yo? Kombo nanga Orsi. Waila. Merci, osana âge nini? J'ai 22 ans. Et puis osala nini? Naza licencié en sciences commerciales à ISP. À part ça, Nasa a quelques publicités na JG Kizubanata, genre pour son logo et tout. Ok, c'est bien. Et puis, dans le temps libre, au Pasakango, kosala makamnini? Bon, rien d'intéressant, télé, novelas, maboke et tout. Voilà. Ok. Tangu kasi ozo solo na mobali bozo yebana, ba qualité nini yo lingaka mingi kokute panae? Ok. Déjà là, selon ba choix nangai, na linga mobali, azala un peu beau, élégant, à s'exprimer bien, azana savoir vivre, intellectuel et tout. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et bon, kasi, ba défaut, oyo, olingaka ta komo na te, et pas mobali. Et anini? Ok. Nalinga mibali ya impolite. Mibali wa finga abasi. Comment tina ba parents à moi si. Wana vraiment, j'aime pas. Mibali brutal. S'il y a un problème, loba ma loba, donc c'est un peu ça. Mibali bazarato, ba diamba et tout. Là, déjà, je m'en pas. Ça me plaît pas. Nada m'a connu ce sur ça. Ok, voilà. Merci. Bon, moka uto pasola kuna to kende pa na eto zo ba raison na e landangai to kende boye. To kozwa kombo na yo na âge? Kombo nanga Joey LMG naza 29 ans. Merci. Et puis au pasoli ballon no poani? Na pasoli ballon pour déjà mbasi batala ba novelas, batala ba maboke ba basi à distraction. Donc à cause na moment où Tom Sousa za na repos a profiter na kosala ba maka mususu. Na ba projet misusu ye musala na vandi na TV na kitsa diva novelas maboke, donc moi ça ne m'intéresse pas. Yo préfère ça kanini kasi na temps libre ne? Bon, le temps libre temps mususu so uti musalo ye na temps libre na eza temps moko réfléchir qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Comment ça? Comment oui, ça explique-toi? Bon, donc tant on a 8 temps libre na musa c'est que na ndaku. Je raisonne par rapport à ma vie. Parce que ma novelas, ma za distraction. C'est un divertissement. Deux fois, il faut se détendre. Azaba aguna yo? Te. Poanite. Bon,
déjà, réflexion, déjà, c'est trop bas. Ça m'intéresse pas. Et par rapport à la taille, c'est pas vraiment Adam mon choix en tout cas. Non. Merci. Tozonga awa kasi. Ezokende bien mpona yo. Ozali na ba ballon kwa ebele. Siko na kosenga soki okoki ko pasola ballon. OK? Na opesa yo pic oyo. Par rapport ya ndenge ozali komona bango. Nalingi o pasola ba ballon kaka mibale. Na batu oyo sepeli na bango te. D'accord. OK? So ozali prêt? Okoki kokende. Kaka ba ballon mibale. Bakisa lisusu moko. Merci. Toko tikala na biso awa. Toko za kombo na yo âge na raison au gradaki ballon na o. Kombo na nga Landry Losangania. Alors, naza na 29 ans. En fait, eloko na gardaki ballon na nga, eza parce que na sepelaki na ye. Sepelaki na d'abord tant à koti lolenge na koloba. Ezomona na ka réfléchir ça bien. Et après, elle a une très belle taille. Voilà. Et là, na garder ballon na nga ngwana. Merci. Et au pasoli ballon ya Landry pour nini? Oui, na pasoli ballon Landry parce que déjà ada genre dans la monter. Il a un peu ada mon coussé moi mon nene et tout. Et ça vraiment style na ngata mibali bazami nene. Je pense pas. Voilà. Merci. Toya awa. Kombo na yo, âge et puis raison au gardaki ballon na o. Bon, kombo na ngai Levitik Bokela, j'ai 28 ans. Bon. Na gardaki ballon na ngai premièrement tant asali entrée na ye a sepelsi vraiment makasi. Aza na démarche kitoko. En plus, aza vraiment présentable. Malgré tout, pasoli ballon na ngai, bon. Ils ont obligé de aller quoi. Mais quand même, Azane Kitoko, félicitations. Merci. Merci. Et bon, kasi pona yo. O pasoli ballon pour anin. Na pasoli ballon na parce que à CPL singate vraiment morphologie na et CPL singate. Non. OK. Merci. Toya awaboye. OK, sikoyo na kosenga na yo opposer ba garçon ba question. Likamnini olingi oyeba epa na bango poser bango ba question mibale. Ningo telemi awa tinda kara question to kene pa na bango moko pona tozwa ba réponse na bango. OK, d'accord, c'est bon. Pona ba question et pas ba garçon, question na liboso eza pona ni lo ni netindi bino motiver bino bo participer na émission. Deuxième question na ngai bo pesanga plan d'avenir na bino eloko nini soko bon to lingani exemple non to eto kutana a to lingani OK c'est bon et après raisonnement les anini pour na ngai intention na les anini est-ce que relation na biso c'est juste pour na ba blague ou soit ils ont visé vraiment à venir donc c'est un peu ça pesanga point d'avis na bango ba question ki to komakasi to kende kozwa ba réponse na bango landanga boye kombo na yo âge na ba réponse ya mituna na ye. Jean-Claude Kabashi, j'ai 28 ans. Bon, premièrement, j'ai oublié même ce qu'elle a demandé. Ouais, question dans la liboso ezali awa oyoko sala nini et après eloko oyoko luka asoke simbi plan d'avenir nous ezali nini eloko nini ozokanisa osala na makambo oyoko luka bref. Bon, premièrement, là, c'est pour une émission parce qu'il est allé partout. Et là, il a tiré une émission, les kara, j'aime ça. Deuxièmement, si on a trouvé loko onga na yo luka. Après tout ça, le projet, ndenzambe moka kumba biso. Voilà. Merci. To pusana boye. Kombo na yo âge na ba réponse ya mituna na ye. Kombo na ngai héritier Nel Touji, j'ai 34 ans. Premièrement, émission Nathalie Angomotro, na sepeli nango et puis na Lobayi, na participer. Deuxièmement, ezaki bon. Soki lelo nzamba sengi tous à l'ensemble, avenir ezara ya nzambe. Donc c'est un peu ça. Merci. Et puis pour na yo kombo âge na ba réponse. Comme on a David Diawa, j'ai 28 ans.
Ouais, émission na landango vraiment na moni na talango ya trop na mona trois couples déjà donc encore utile le bazar na relation. Deuxième question réponse na ngisa ke bon to lingana pour les meilleurs pour les pires. Parfois toko lingana boye ye aza déjà na makanisini mususu. Ngasi ko na lingara moi si to lingani après 2, 3 mois, 4 mois, que oyokutana mobile na 1000 francs, ezati kolula 1000 francs na boke boli en ramba mo sili lobi beaucoup mo linga. Nga linga su tango ekutanga na 1000 francs, okanisi ke na botisa ngo kuma 2000 3000 francs pour nga na 1000 francs na selongi loko be 1000 francs mo kina kesi 1000 francs mo rezongi na ba activité do na linga moi c'est pas na mutu. Na linga kitu comme ça. Donc c'est un peu ça. Merci. Kombo na yo âge na ba réponse ya mituna nae. Ok, mon crézo Russell, 29 ans. Bon, par rapport à la première question, j'ai une émission par expérience. Pourquoi expérience? Parce que moi, personnellement, depuis que je suis sur Terre, depuis Nana Moukili, Nalinga toujours moi, c'est de moi-même. Alors, je me disais, faire un truc nouveau, venir à l'émission, connaître, en fait, rencontrer une personne que je n'ai jamais connue de moi-même, et puis expérimenter ça comme ça. Deuxième question, Neza, ce qui projet d'avenir, les animes. Bon, comme un businessman, chaque chose, il faut toujours un plan. Un planning, en fait. Donc, pour moi, ambition, premièrement, ça, commencer par les bases. C'est-à-dire, c'est connaître, établir des bases, et puis voir comment on va évoluer. Donc, dire que, non, non, non. Je ne vais pas dire ça parce que je ne sais même pas ce qui va comportement et plaire, en fait. Donc, voilà un peu, c'est ça. Merci. Kombo na yo âge na ba réponse na yo. Bon, kombo nanga Saloum Rodrigue 29 ans. Pour na question à liboso, réponse est simple. Bon, ngai nazara toujours na habitude ya ko saisir ba opportunité. Ozomona. Donc, tant na mona ki émission na bige non, eza pe opportunité ona roza la pena mutu pembeni nanga. Bon, deuxième question, est que donc, nga personnellement, d'ici 2030, il faut au moins 3 petites terrasses. Pour na zana moko. Donc, d'ici 2030, il faut na 3 petites terrasses. Donc, parmi les projets nanga, avant 2030, il faut na tcha nzele na palais. Donc, voilà quoi. Merci. Toya Boye. Oyo ki ba réponse na bango? Oui. Ok. Bon, sikoyo, à par rapport ya ba réponse bango ba pesi yo. Oyo yozo mona ke sepelisi yo, wana ko pasola te. Pasola nde mibale, ba o ba réponse na bango, e sepelisi yo te, ozo mona ke zo kende penza na makanisi na yo te. Kende o pasola kaka mibale. Merci. Merci okoki kotikala na yo awa. Bon, ozalaki na balo na yo, ogradaka yango, okoko oyebisa biso po nini, obombaki yango. Bon, parce que déjà, en première vue, aza mwasi kitoko, aza na taille bien, et puis, na yoki ka sali ba science commerciale, donc aza pe na mwa bagage. C'est-à-dire que moi, si aza na mayele, ata kitoko sili, mayele wana bokoki ko utiliser na kati ya couple. Donc, malheureusement, mais bon. C'est la vie. Merci. Oh, passe le ballon pour Annie. Naza vraiment satisfaite na ba réponse na été c'est plus singate. Pour un première rencontre ba mon rosa ba terrasse na yo buena déjà là et c'est plus singate. C'est comme ça zolo ba bongo pour na attirer na matériel et tout et c'est plus singate. J'ai opposé ba objectif ya vie. C'est ça la question, non? Oui, c'est ça la question mais la vie té ebisanga oyo zanango moni. Parce que les films sont rose à des matérialistes, ils sont dans la terrasse. On appelle la ronde sous prétexte qu'il y a terrasse non rose qui n'a pas. Ok, et c'est pas les vraiment. Ok, pas mal. Ok, merci. Merci. Tozonga awa boye o pasola ki peyande komobali awa o koki ko sabiso po nini o garda ki ballon na. Ah bon, na garder ballon. Amona yebe naza bien. Aza kitoko, aza ba genre ba fille na lingaka. Donc yango na garder ballon. Merci. Et bon, Okasi, pour nayo, ma réponse n'est c'est plus sioté. On passe le ballon n'est pas ni. Réponse n'est à mon corps, vraiment c'est plus singate. Attends mon corps. Dessinini. Bon. Nandinga ma bête, cause on peut ma bête, ma réflexion déjà c'est trop primaire.
esepeli singa ata te ezala Merci. Ok, toya awa kasi. Bon, otikali na babalon misato. Nalingi yo poser ba onso question mosusu. Bon. Le fait déjà que bino so osimbi babalo na bino qui veut dire que na esepeli si bino bo expliquer ngai ou boyebisa ngai projet na bino ya foyer eza ndenge nini tolingani tobalani combien d'enfants machin parce que ngai déjà nalinga kobota bana ebele te nayebi te selon bino donc bomekoka mpo koexpliquer ngai foyer na bino ndenge nini projet de foyer na bino. Ok, merci. C'est tout cause la réponse na yo? Ouais, merci. Premièrement, projet à foyer, on a peine à l'ingana, on a ban ebelete 3, c'est bon. Ouais. Et puis projet ça que bana basa la bien instruit donc batanga malamu biso pe tozala na donc to yeba façon ya ko memela donc ndako na biso donc makambo bien quoi. Donc c'est ça. Merci. Toya boye. C'est tout cause la réponse na yo? Ouais. La réponse est que oui, tokoki kozala ndako moko bien si tokobota ndenge alobi alinga kobota bana ebele eza lokola ngezaka de suka 3 so mpe nzambe alingi de kaka c'est bon alingaka sikoyo mwasi aza ke aza vraiment na réflexion ya bien nayebi ke ata na bimi nake mwa bacope mo soit bamisala mo 2 ou 3 mois nayebi ke madame na ndako agere bana bien donc alingaka mwasi oyo tout isalaka donc ata na tiki 2000 francs nayebi ke kuna madame akomultiplie yango bana nga bazala bien bapeti wana baza toujours en multiplie yango ndeni komultiplie yango na sens ke ya commerce 2000 eza elobi te ke batikolo 2000 francs na maboko mpo osala non wana eza elobi eza terme nayebi ke mwasi nanga aza makasi na commerce apa commerce nayebi ke mwasi nanga apundaka donc basi bafenia vraiment j'aime pas. Merci. Na réponse na yo? Pardon. Déjà, projet d'avenir, il y a couple. Parce que déjà, tout le monde va suivre cette émission. Projet d'avenir, il y a peut-être des gens qui ne m'aiment pas. Ou peut-être qu'au contraire, on ici maté. Alors, en gros, projet d'avenir, pour ne pas être détaillé, il y a fonder une famille. Quand je dis fonder une famille, il faut avoir une femme, il faut avoir les enfants. Et puis, faire en sorte que notre famille n'a pas à l'abri du besoin. C'est vrai que besoin, s'il a raté. Besoin, s'il a raté, tu as toujours besoin. Mais besoin primaire, c'est-à-dire avoir un toit pour ma famille, avoir quelque chose pour leur nourrir, pour leur vêture, tout ça là, les soins, tout ça là. Et voilà. On comptera trop sur femme, non. Il faut azala, non. Mais au minimum, ceux qui une femme est déjà battante, c'est déjà les plus importants. Donc c'est un peu ça. Donc, merci. Ok. Nangina zongisa question na yo pa na yo moko so ko pesa ba on peut réponse yo pensa ka ozana bana combien olbi ko lingo bote belete mais ozana chiffre moko o kansa déjà. Bon. Sur un chiffre ya bana maximum 2. Et plan il y a couple déjà dans les 2 enfants on et qu'on paie sa moins stabilité pour de nos jours par contre on boit en désordre on y a dans la relation à boti genre bobalani à boti 5 bana 6 bana on y mobile à d'autres vraiment soin no mingité comme karabana bana donc c'est un peu ça pour na chiffre ya bana et ndebolobi du côté à plan il y a couple et tout déjà là na kolinga mobalo na zana ye partenaire na ngai déjà asalaka azada na musala moko bikete soki problème mobile azana ko kiko défendre moi problème na famille mobile ko intervenir moni ba souvenir na ba besoin na ngamoko besoin primaire base to za mam na biso ebele moi ndambu rosa besoin bosengi mobile oteze la zela trop de cause la bon pour ça ba fi ba dans la infidélité avec nos locali banda donc c'est un peu ça une fois déjà mobile aux souvenir na ba besoin na ngai là je suis na vanding donc c'est un peu ça. Merci. Bon, je pense que vous avez toujours ma réponse bon ba pesa ki parce que na ko senga aussi ko o passe la ballon moko. Na oyo o sepeli na réponse na été kende passe la ballon na e. Merci to koki kotikala awa o garda ki ballon na opo na e po anini. Bon na garda ki ballon na e po na lingaka baso basala comics. Option déjà ça là déjà donc il y a monde basinga bajara basinga lingaka. À part que ça bien. C'est un peu ça.
Merci. O pasli o aye poni. Na pasoli ballon est déjà parce que ndenga lobby qui était exemple à PSI à Europe ça moi si 2000 il y a qu'on multiplie yango ATK blomo ya bongo déjà là les bangi singa ils ont déjà za ba garçons za qui va passer ça basi ka ba montant là donc les bangi c'est en fait c'est pas dit que ceux qui ba lobby qui va payer sur 2000 francs 1 et ça en hauteur et ça qui ndenge souvent te le ba pardon et ça qui souvent ndenge te le ba na ba donc ba réserve ouais de te le ba que par exemple na sali bu na zong si bu et après c'est ça et ça te ndenge ba lobby va payer sur 2000 francs on va payer sur toujours des mutins. Et ça, il prochaine fois, il faut que bah, comprendre ba makamba. Ah, ok, merci. Merci. Ok, siko ba garçon, na lingi bino pe bozongi selaye ba question. Boza ba question, prêt? Ouais, tokende awa na seka si après tozonga. Boye, so tokozwa ba question na yo pona ye. Pardon. Ma question bon. Tu poser la question vite fait. Bon, c'est ça la première question. Ok. Vous avez la province Nini. Vous avez colonie. Vous avez la province Nini. Naza mon Équateur, Naza Mongala, ma maman, Aza Bukavu Swahili. Ah, ok, c'est bien. Ma mère aussi est du Bukavu. Ah, okay. Et puis, deuxième question, Naza, Olinga couple les andéni en fait. En fait, couple les ala. Na degré nini ya ascension couple et boucharandere nini ba couple monsieur ba couple mort timide par exemple ba couple moi ba couple casanier ba bimarate ba vanda na ba parler ba couple moi ba linga ba sortie tout ça là quand je dis couple je vois deux personnes et puis yo moro pe ba envie na yo moro zarani tant aux en couple. Ok, sur ça, sur la couple, déjà, le fait que je commets déjà moi ça mon bali qui veut dire au commis meilleur ami nanga parent nanga tout. Ok. Sur la après ça au bima. En étant célibataire, peut-être dans notre camarade, mais une fois qu'on en couple, il faut dans le salon on a mobile, comprendre. Tu vas dans un restaurant, si ça dit peut boîte, tu as boîte mais pour nous plaire moi c'est là au moins même quelques week-ends il faut dans ça on peut ça moi c'est là moni, bah restaurant et tout donc la ligne vraiment là c'est sentir vraiment on a catch à couple là mais sentir vraiment que tu mobile la ligne donc c'est un peu ça. Bon, moi je pense que c'est tout. Merci. To zonga awa bouye na bandeli. To kokipe ko soit ba question na yo ponaye. Trop dans la question, mais dans tous les cas, première question, ta couleur préférée, c'est quoi? J'aime le noir. Le noir, ouais, c'est un signe de bourgeois. Et ta nourriture préférée? Bon, naza trop local. Nalinga mingi moussaka, nalinga oma mingi. Donc c'est un peu ça. Ok, c'est bon. Ok. Merci. Ok, va poser ma question. Si koyo o ezali décision na yo? Pasola ballon kaka moko na mutu oyo yo sepeli na ye vraiment te na kotala ye et puis na ndenge bosololi ba réponse ba question ba pesi yo pasola ballon kaka moko. Équation hein. Merci. Oh, gardaki ballon na opo nini? Ouais, premièrement, na gardé ballon et Coco Tanae vers Aloba qui attend à voilà. Elle est universitaire, je aimé premièrement et puis façon à l'obéla, je sens que Aza Maël. Bon, c'est pour cela na gardé ballon. Donc voilà. Merci. Bon kasi ponayo o pasuli ballon ne poni. Bon, c'est la réponse na yo a poser Sukawana. Le quoi va tirer qui des participants. Fallait au moins poser question na aïe banga vraiment qui est les moutadal bosso na yo moni. Ma poser la question mo reza et à primaire reza avant à sensité. Et convaincre un atam qui était. Merci. OK. Tika kende mwandambu bwe awa nakoki kobenga yo oya awa na liboso na biso ko telema na yo awa. Bon, ba question na bino ke nango bien. Tambando sola kuna soki peut-être ba question suka witi ko ela osikoyo okoye ko poser ngo siko soki pe ba question za lango te pro mezalité mais soza na question na kozo ngo siko toza en couple lelo to en couple nzamba sali grâce na officialiser magambo
Et quand le bol ni mobile moi sala, na sala, il y avait que nazu peut-être baisse, nazu problème dans musala, na perdre musala ou soit activité dans vu que je suis entrepreneur, activité dans les simbate. Réaction des andènes. Bon. En fait, excusez, dans la bi réaction des andènes, il y a le sens que est-ce que au coca supporter et fait wana que nazo sala sous-souté, bah besoin na yo 100% na peut-être qui à 30% ou 20% ou 10, on sait pas. Est-ce que supporter et fait wana? Bon, ok. Déjà, les bandeli au banda au sala, si je comprends bien. À un moment, vous avez mon salaire sili. On le dit bien que ceux que banda qui s'occuper là sur 100% et qu'on quitte à 20%, vu que naza moisi, que na lini mobali nangai. Il faut na zalaka wana. On sait jamais. Il faut na zalawana. Ok. On sait jamais. C'est bon. C'est bon. Et bon, yo, ça une question. On va baxler. Bon, on est là tout la question mon corps. Si quoi on est au loba, on va ne répondre à yo ou pas mes parents. Non, on va dépendre. Ah ok, d'accord. Ça va? Ouais, c'est bon. Ok. Ngana tikali sikoyo na question ya suka pona binomi bale, pona ndeko na biso mwasi ezali oui ou non? Oui. Merci. Et bongo kasi pona yo, oui ou non? Oui. Eh si bien. Waka balo wana musika. La zwa micro na yo, zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko quand même. Zwa mwasi na yo bokende. Bobeta maboko. Ah! Ok, mwasi mususu kota tomo na yo. Bonjour. Toko bandana kombo na yo? Gabriela. Gabriela, ozana âge nini? 25 ans. Et puis osala nini? Je suis étudiante, je suis maquilleuse professionnelle. Ok, na temps libre na yo, o pasakango kosala makam nini? Nakoyoka mini musique. Kawana? Et à un moment donné, linga pe kotanga. Ok, merci. Yebisanga kasi tango ozo solo na mobali, bozo yebana. Ba kalite nini yo linga ka mingi kokute pa na ye? Bon, linga ka mobali azala mayele, azala intellectuel, azala respectueux. Et aïba comment se comporter na miso bato. Azala présentable, abanga penzambe. Merci. Et bongo kasi ba défaut oyo lingaka ata komona te na epa mobali eza banini? Linga mobali azala solarté. Mobali ya ba vie libanda troté. Mobali azala impoli te. Mobali aïba comment répondre à une femme. Aïba comment se porter même envers mes amis aussi. Okay. Merci. Toke ne pas ba ba pasuli ba ballon pona tozo ba raison na bango landa ngai boye toko eko za kombo na yo âge na tina o pasuli ballon. Nga kombo na nga Landry Losangania. Alors naza na 29 ans. Bon, so ina toboli ballon tout simplement parce que c'est pas une réalité. Aza moi c'est kitoko. Hein? Excusez, Aza vraiment moi c'est kitoko, mais nga penda personnellement. Non, c'est pas une réalité. Elo nino c'est pas na honte. Bon, na ba critère, bon, Aza na peau na lingara, elle est un peu claire et tout. Mais sa forme et tout, bon voilà. Et c'est pas le singate en fait. Voilà. Merci. Et bongo kasi pona yo ndeko mobali aza ba jar ya mibalo lingaka? Déjà, bon, je veux dire non. Pour Anité. Déjà, sa façon de s'habiller ne me plaît pas. Ok, merci. Toyabwe, kombo na yo âge na tina o pasuli ballon. Comme on a David Diawa, j'ai 28 ans. Bon, na passé le ballon dans le sens que na critiqué aza kitoko, aza na taille on a lingaka, aza na couleur on a lingaka, mais sans na passé le ballon, c'est que ce qui moi parcours mo bine no bimande tsuma lekina sans kana passé le ballon. Ah yo ko bimandeti lekina ye. Donc c'est un peu ça ici. Merci. Aza baguna yo? Non. Pour Anité. Juste que ma taille,
Nathan et Simbate. Merci. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon. Ouais, merci. Kombo na ngai Levitique Bokela. Bon, raison na pasoli ballon na nga. Aza na ye kitoko, aza pe na terre bien vraiment boskilo vraiment nga lingaka. Mais kotala siko corpulence na ye na ngai pe taille, eza vraiment bala na makasi donc esimba te. Merci. Aza bajar olingaka? Non. Po anite? Il y a un masque, Azam Kolekanga. Et puis, sa façon dont il s'est habillé aussi, ça ne me range pas. Merci. La nanga boy kasi tozonga we. Mama luba nanga mingi lingale. Tango luba lingale sala nga mwa diki. OK. O tikali na ba ballon 4. Na lingi o poser bango ba question. Question liboso eza que na lingi na yeba dans na ba 4 ballon etikali. Basalaka nini na vie et niveau d'études na bango eza nini. OK, merci. Tokende awa. Kombo na yo, âge na ba réponse ya questionnaire. Rabe ko ya awa na ngai. Jean-Claude Kabash, j'ai 28 ans. En fait, ngai nasa fonctionnaire et puis nasa artiste coiffeur et puis comédien. Et voilà. C'est un peu ça. Deuxième question est qui niveau na yo ya étude eza nini. Ok, nasa diplômé d'état. Ouais. Je suis ND6, voilà. Merci. Kombo na yo, âge na ba réponse ya mutuna na ye. Héritier Nel Touji, 34 ans. Naza fonctionnaire, naza licencié. Merci. To ya boye. Na se kombo na yo, âge na ba réponse ya mutuna na ye. Bon, kombo nanga Saloum Rodrigue, 29 ans. Pour la question à liboso, naza licencié. Tena gradué en sciences commerciales, en gestion financière. Na pas. Et puis, Elo Nasa Navi Naza commerçant, entrepreneur. Voilà. Merci. Kombo na yo, âge, même chose. Ce qu'on sa réponse, ya mituna na ye. Kombo langa Joe LMG. Nazali licencié en journalisme. Zappé aussi chroniqueur musical. Merci. OK. Tozonga awa boye kasi. Oyoki ba réponse na bango. Siko naza na besoin o pasola ballon kaka moko. À par rapport ya ba réponse ba utopesa o. Na oyo sepeli na réponse te kende o pasola ballon kaka moko. Merci okoki ko tikala awa. Okoki ko yebisa biso po nini o gardaki ballon na yo. Ouais, na garde ballon na nga po vraiment dans la zana kitoko na kotala boye puis vraiment na bataille nga linga. C'est un peu ça. Merci. Et puis kasi po na yo o pasli o aye po nini. Asepeli singate. Elo nini sepeli siote. Habillement na ye ezo sepeli sangate. Déjà nga na olinga mobali ela teli na ye ezala responsable ezala présentable. Comme ça, déjà, je ne saurais pas supporter na kokate. Si vous êtes là, responsable des andines. Parce que c'est ce qu'on appelle les tenues de la vie. Alors, dis-moi. Ben, nga boy na sepeli langote. On sepeli langote, mais quand même, alati comme toi ça responsable. Bon, selon lui, hein. Selon ye. Selon ye. OK. Merci. Tozong na biso boye kasi. OK. Ezo kende bien po na yo. Na lingi yo poser bango susu question mususu. Na ba 3 balo etikali. Question na ngeza que parmi vous, il y a des gens qui craignent Dieu. J'espère. Et vous êtes libéral. Bon, bah là, ça l'a beaucoup makasité. OK. Tout ya koza. Ba réponse na bango. Oyo ki yango sikoyo, hein? OK. Fais ça y réponse kasi. Premièrement, oui. Nous sommes en famille chrétienne. Et deuxièmement, nous sommes quelque chose pour nous. Soit pour nous payer ça, non, ça coûte pas cher. Donc on paye ça, on a libéré, voilà. Merci. Et puis pour nayo, réponse naé? Ouais, naza chrétien. Mobile est toujours à libéral. Donc c'est un peu ça.
Merci. Et puis, awa, na suka, so tokozwa pe réponse na yo. Bon, nga po na nga ko craindre die eza ndenge mutu atambwisa vie na ye. Mutu mosusu ekozala aza engagé makasi, akendaka ba dimanche, na semaine azalaka na église, mais sotala ezaleli na ye, eza mwa bien te. Ngai ko banga nzambe na ngai eza comportement na nga. Et puis oyo ya mibale eza que soki to mobali azalaka maboko pete. Ça dépend. Ça dépend que priorité à mutu. Na yo, ils ont deux choses différentes. Bon, parce que ils ont dépendre na yé à poser les questions. Parce que y a batu mususu, basi mususu baza ba égoïste. Ça dit que mon bal il faut assez privé yé pour na bien na yé. Wana pe ko mabe, mais ko kaba na kabara soki na zanango. Wana eza juste pour na redévelopper. Voilà. Merci. Tozonga aboye. Ok. Bapesi yo ba réponse na bango. Siko na lingi yo paso la balonka amoko. Na mutu oyo sepeli te quoi. Ok. Merci. Bon, yebisa biso o gardaki ballon na yo po anini. Bon, na gardai ballon na nga parce que aza na apparence bien, aza présentable, ça dit okoki ko zalane partout aux à l'aise quoi. Donc ça peut kitoko vraiment. Merci. Oya yo pasili yango po ani. Bon, déjà, n'a eu qui façon déjà l'obéla sur la vie chrétienne concernant en disant que cause la qualité de ce qui moutoye moko na dondenga zo dépendre na nzambe na ye. Oki bien te na lobi bongoti. Na lobi que chrétien pour na nga eza mutu o comportement na yeza bien. Et cause la que au kendara église mais ezaleli no na palais eza différent na lobi bongo donc voilà. Bon, ça dépend. Okay, merci. Tozonga boye kasi. Ba garçon nangi banda ya ko kanisa. Ba question nangi bino pe bozongi sala ba question. Vous allez prêt? Ouais, OK, to bande pa na yo kasi. So ko pesa e ba mituna na yo. Mais des questions de Pesa mi bale. question ina tuna so baza na mwana so basala ni na vie. Merci. Ko pesa e réponse? Naza na mwana te. Naza étudiante. Et à part ça, je suis maquilleuse professionnelle. Yoza mwana? Te ngape na mwana te. OK, merci. Toko ko zape ba question na yo? Ouais, en fait, avant na vivre wapi, avant da pa na ye to pa parent na ye. Kawana? OK. Naze baba parent nanga. Ça va? Ça va. OK. Merci. Bon, maman sikoyo, eza na maboko na yo, nalingi yo paso la ballon moko na mutu oyo yo sepeli na ete. Merci. O garda ki ballon no poani. Ouais, premièrement, na garda ballon parce que aza instruit atangaka. Ouais, parce que atangaka et puis voilà. Et on a gardé na monnaie que aza mutu moya à venir. Ouais, c'est pas ça. Merci. E bongo kasi pona yo. O pasuli ballon ande ko mobali poani. Bon, déjà, à percer ma toi. Pour nanga mwana mobali ma toi toboka na okokate. Na okokate. Aza mabete. Aza kitoko ma ba piercing na vraiment na sepe na ngote. Pas mal, merci. Merci. OK. Kende mwanda mbwe na droite na yo. Na ko benga yo oya awa liboso na biso. Kaya ba uti komito na ba question déjà awa. Mais soki moko uti ko ela osikoyo. Oko eko tuna esikoyo. Sepe ba question za nangote. Ko mezalité. Bozana question suka. OK. Na ina ba so aza mutu la fille à province nini. Et puis avant dans la commune nini, donc c'est un peu ça. Naza na province na Kasai central na fonda kana munga fla. Et bon yo. Aza limité. 13e riz. Merci. Yoza na question suka pona e? Bon, quelque chose à dire. OK, merci. Ngasko natikali na question suka pona bino mibale. Pona ndeko mwasi ezali oui ou non.
De moi si, Azan est bien. Et... Oui, hein. Merci. Et bongo kasi pona yo. Pona ye. Ezali oui ou non? Ah oui. Et Sylvie! Waka balo na yo. Merci na koza micro na yo. Merci. Zwa mwasi na yo kasi bokende. Merci. Bobet la bango maboko. Ok, mwasi mususu kota tomo na yo. Bonjour. Toko bana na kombo na yo? Kombo nanga ezali Melina Mulumba. Merci. Ozana âge nini? Naza 23 ans. Et puis osala ni na vie? Naza étudiante, mais parfois na accompagne ka maman nanga boutique alimentaire. Ok. Na temps libre na yo o pasarango kosala nini? Beaucoup plus. Nazalaka na ba petit frère nangai, na accompagne bango parfois na ba études, tout ce qui va avec, surtout la lecture. Ok. Tango kasi ozo solo na mobali, bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka kokute pa na ye? Na lingaka mobali azala intelligent, respectueux et aussi un homme qui est ambitieux. Merci. Et bongo ba défaut olingi ata kokuta te. Kanda o alobaka bien te na miso bato. Ok, merci. Donc, n'est pas ba pasuli ba balon na bango pour na tozwa ba raison na bango. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon. Comme on a David Diawa, j'ai 28 ans. Bon, Aza, moi, ce qui est quoi, Aza bien, Aza penata bien, ne suis pas bien, mais raison n'a pas sur le ballon qui n'a quoi que c'est pour te moi, ça te voulait, bah, ma toi est bien. Sinon, oui, c'est Aza normal, Aza qui te con. Merci. Aza ba jar na yo? Ouais, il n'est pas mal, Aza bien, mais non. Bonité. Sa couleur de peau. Na lingi mingite. Nakoloba, couleur de peau et sandetin. Que ou linga kaba albinos ou comment? Non, ils étaient que na linga kaba albinos. Na linga kaba mutu azala un peu pas trop clair, mais un peu comme ma peau, comme ça. Pour moi na mobali. Des autres, alors. Donc, couleur ne se te mérite. Non, à part ça, tu es beau, tu es bien habillé en tout cas. Merci. C'est classe, mais juste ça. Merci. Merci. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon na yo? Kombo nanga Levitique Bokela, j'ai 28 ans. Bon, kota la eboe, aza na ye mabete, aza kitoko. Aza vraiment ba gère ya basinga alingara physiquement boue, mais il que ba isenga et pas na ye premièrement ba piercing na matoi. Vraiment et après singa makasiti ya wana na pasoli ballon nanga, mais sinon aza ne kitoko. Merci. Et bongo kasi pona yo? D'abord, je vais répondre à Yvonne avec piercing. J'aime trop les accessoires. Donc, en tout cas, moi, je trouve que ça m'y va aussi. Et Azanaï m'a bêté à bien, il est propre, mais non. Merci, maman. Le blanc à lingale, hein? Ok. Comme on a eu âge, na raison au pasuli ballon. Bon, Saloum Rodrigue, 29 ans. Bon, quand on dit master balobi quoi. Donc, tout ça va aventure tout ça na kin, tout ça na États-Unis, tout ça na France. Babilo mususu et ça la pena propreté, liboso mère moi ba piercing et ça la bien mais sinon elle est vraiment jolie, présentablement tout correct. Karawanande en fait. Merci. Aza bago lingaka? Oui, Aza bago na lingaka, mais juste que c'est ils ont dérangé sa piercing d'angai, comme na outiko répondre que j'aime les accessoires, donc il peut pas me changer. Ndingi bu nazali, alors ekosi mbate. Mais il est bien. Merci. Kombo na yo, âge na yo, et puis raison au pasuli ballon. Joey LMG naza na 29 ans. Na pasoli ballon na kande famille ba ninga nyoso balobi piercing, donc babiloko déjà na ba famille so na déjà mabe. Ba yo confondre net na ba fimo ya ba sintosh ndenge mo. Donc so na déjà fou. Merci. Aza ba gu ya mibali olingaka? Ba alembi de trop. Aza trop ya kulemba, je sais pas pourquoi, excuse-moi pour ça, mais à part ça il est bien habillé, juste que Aza trop ya kulemba et moi ça marche pas. Kolemba na koloba na ye ou bien na faso karozo talela ye? Physiquement, il est trop fatigué, je sais pas.
Merci. Toya boye kasi. Okozonga no normal, hein? Oyoka ngo mwa mingi, ba remarque basali ya ma loma toye. Bon, ça dépend. Hein. Il y a d'autres personnes qui linga kango, mais sous c'est la ranangote. Donc, ngana linga kango, donc c'est moi. Ok, merci. Bon, otikali na ba balo mibale, na lingi sikoyo opposer bango question. Eloko ni nongo yeba, epa na bango oye ko aider yo ozwa décision soki match ebima awa lelo. Na lingi na yeba, ce qui basala kanini na vie, et puis, qu'est-ce qui, l'oni est poussé bango baya na pompe ballon, et aussi, ba lingi, ba jar yaba si andenge nini. Ok, merci. Bon, kombo na yo, âge et puis réponse ya mituna na ye. Jean-Claude Kabash, j'ai 28 ans. Bon, en fait, premièrement, eloko tiningana yawa. J'aime l'émission. Natala, on a téléphone, voilà. Et on a préféré qu'il n'ait pas participé, voilà. Ouais, en fait, déjà, rabasi na linga, ouais. Comme tu n'as ça, na linga bacha raboué, normal. Ouais. Merci. Kombo na yo, âge na réponse ya mituna na ye. Ok. Ngakomo nanga Landry Losangania. Naza animateur culturel, mais aussi artiste, chanteur. Alors, Bajan, il y a Bassi Nalingara. Et ça, Bajan, le Kwayo. Tu as une tête bien faite. Ose réfléchir, malam. Et puis, Osa Kitoko. Voilà. Merci. Osa la question sur songo baksan ninge tozawa. Na 3 ans après, ozomi mon andenge nini? Ozomi mon andenge nini na 3 ans après? Na 3 ans après, nazobi mona mutu munene. Hein? En général. Parce que na ebisio que naza mutu belé na mutu moko comprendre. Donc, je fais beaucoup de choses à la fois. Je suis artiste, chanteur et tout. Donc, naza la ba vision est belé. Oh, nazo préparé. Oh, ezoti nanga pedana lo bakel. Dans 3 ans, naza mutu munene. 3 ans coûte belé. Voilà. Merci. Et bongo kasi pona yo, ce que vous répondrez. Ouais, en fait, si on encore répondre par rapport à la question. Papa yo zo karaté na 3 ans. Ozali komi mona wapi? OK. Dans 3 ans, moi, Naomi mona mutumo boy a percé un peu na vie, hein, a réalisé moi ma cambo ando raisonner. Donc c'est un peu ça. Ok. Ozali na question pe ongo zong selae? Ouais, question na ozong selae, donc après bah étude na alinga okoma nani koza nani. N'arrivera comme un journaliste parce que je fais la communication. C'est bon. Merci. Ozali pe na mutuna ongoi kozong selae? Ozanga te parce que na liboso muto na sepeli na makasi. Voilà. Alors mutuna nanga ezaboé. Ozo rêver koko manani à part journaliste. Comment tu arriverais à gérer journalisme na famille na yo? Wana question à liboso. Et puis bajan peu ba critère na yo. Na yo kaka ngo bien te, na ngi vraiment na yo kango lisoso. Voilà. Kokoma journaliste. Déjà, ce que je me dis toujours, on a le bac déjà, na kokoma. Et puis, comme on dit toujours, bon, je ferai toujours la part de choses. On sala en famille et aussi au-delà, ceux qui n'ont bali, na ouais, toujours dingue na kokabula makambo. Ok. Donc voilà, et puis je le ferai très bien. Assurance na yo c'est paysan makasi. Merci. Ça va? Ok. Bon, oyoki ba réponse na bango et puis ba mituna bango ba tindi pe panayo. Bon, nazo pesa yo pic oyo. Zo pic boye. Siko nalingi o pasola balonka moko a par rapport ba réponse ba pesi yo mutu oyo sepeli na EPT kende ko pasola balona e. Alors, tu n'es pas mal, mais normalement j'ai un choix. Wow, ok. Toya boye kasi. O garda ki ballon na opo anini? Na garder ballon nanga parce que azo répondre vraiment. Bon voilà, dommage. Merci. O pasili ballon e po anini?
n'a pas soli ballon parce que n'a pas soli ballon déjà parce que moi je suis un peu de une personne, il y a moi mon aîné, puis il y a pas exemple mon aîné, donc ça va pas marcher, c'est un peu ça. Excusez. Ça passe. Non, ça ne dérange pas. T'en fais pas. Merci. Bon, tozonga awa nakobenga yo pe oya ko telema awa boye na biso. Bon, bozali na ba question ya suka, bolingi ko tuna soki ba question ezali nango te mabeza te. Monsieur ba question za toko zango sikoyo. Naza na question te. Merci et bongo kasipo na yo. Les noms c'est comment ezana ni soso? Jean-Claude Kabashi. Jean-Claude, tu es chrétien? Tu es chrétien? Dans un chrétien. Tu restes où? Moi, je reste à Mongafula, mais actuellement, je suis à Limité. Pardon? Actuellement, je suis à Limité, mais avant dans la Mongafula. Au Loba qui travaille néo fixe, Isanini, parce que. Fonctionnaire de l'État, et puis je suis un artiste, comédien, et puis coiffeur. Non, c'est chaud. Pas les artistes. Désolé. Ok, merci. Okoi kozonga na yo kuna kasibwe. Ok, malheureusement, ozui match telelo, mais merci na ndenge oye na émission na biso so na kozo micro na yo. Toko betla ye maboko. Merci. Ok, moi si mususu kota tomo na yo. Bonjour. Toko iko banda na kombo na yo? Je m'appelle Deborah, j'ai 23 ans. Merci Deborah. Et puis au sala nini? La vie étudiante. Na temps libre na yo? Tango ozo sala ba étude te o pasaka ngo ko sala nini? J'aime faire le sport. Oh, ba sport nini o sala? Basket. Ok. Soki ozo sola na mobali, bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka mingi ko kute pa na ye? Na premièrement mobali aza insolente. Deuxièmement à respecter nga. Et troisièmement, à la respect, c'est tout. Ok, merci. Et bon, kasi ba défaut, oyo lingaka komona tate. L'insolence, manque de respect, et c'est tout. Ok. La vérité surtout. Bon, ezali kokende bien makasi ponayo, ata mutumoko apasuli ballon na ete ponayo. Deborah, nakopesa yo sikoyo, pik oyo. Nango simbango nalingi opasola ba ballon kaka mibale na batu oyo sepeli na bango te kaka komona bango boye mibale oyo sepeli na bango te pasola ballon na bango so ozali prêt? Ok. Merci moko lisusu. Merci, tokoki kotika la. Awa, tokozwa kombo na yo na âge? Kombo nanga Levitique Bokela, 28 ans. Raison de garder le ballon nanga parce que aza kitoko physiquement. Malgré tout, a passé le ballon nanga mais attiré kinga makasi même entraîné na eta wasali na sepeli nango fort. Mais azala kini angate donc et ya ebele okolobeza te yango wana. Merci. Et bon, kasipo na yo, o pasuli ballon pour anine. Il est beau, asa bien, asa présentable, mais à côté de remonter. Merci. Tokene na se awa. Kombo na yo âge na tina o gardaki ballon na yo. Kombo na nga Joe LMG. Na garder ballon na nga parce que premièrement d'abord na tangu ya koti na taleno accoutrement na ye sepeli senga makasi et puis asa noirement ya bien. C'est un peu ça. Merci. O toboli ballon ya ndeko mobali po nini? Aza na passable, aza bien mais c'est pas le signe. C'est ça. Nini c'est plus yote? Façon na kaka. Il n'est pas mauvais mais à côté de remonter. Ok. Merci. Toya awa kasiboe Deborah. Ndenge nalobaki ezokende bien po na yo. Ok, nalingi sikoyo o pose bango ba question. Eza na makamu nini yo lingi koyeba epa na bango. Poser question générale, to kene pa na bango to zwa ba réponse. J'allais demander na bino nyonso nani abota et puis nani asala raté. Nana sala raté? Oui. Ok. To ya awakasi. Kombo na yo na âge et puis ba réponse ya mituna na e.
Jean-Claude Kabashi, oui, na bota, na salaka. Oza na bana combien? Moko. Merci. Toyabwe, kombo na yo âge na ba réponse. Landry Losangania, des animateurs culturels, na Botate. Merci. Kombo na yo âge na réponse. Comme on a David Diawa, naza na 28 ans. Na bouti na mte, naza na ba activité personnelle. Naza na maison d'habillement. À part ça, na ba temps libre na soki na ke otekate. Vu que mon mobile, ça la mo ba copie mke naza sur ingénieur des bâtiments. C'est simple ça. Merci. Pinasuka awa. Kombo na yo âge na yo na ba réponse. Saloum Rodrigue, 29 ans. Na botate. Na sala raté musala mo officiel mais naza na ba entreprise privée quoi, entrepreneuriat. Voilà. Merci. Tozonga boy kasi Deborah. Bon, otuni bango soki bango babota, nangina zong sape question pa na yo soki yo pose na bana. Non. OK, merci. Botate. Non, botate hein? Non. Merci. Bon, oyoki ba réponse na bango. Nalingi sikoyo o pasola ballon moko. Na oyo muto sepeli na ete. Merci. O garda ki ballon no po anini. Ouais, na garda ballon, entrée nae, je aimé, ndi alati, voilà. Trop classe, et voilà. Merci. O pasli wa po anini. Je c'est déjà simple. Abota. Donc, nalinga mbele abota te pour na ko créer ba pour na ko éviter ba problème. Donc voilà. OK. Merci. OK. Posez bango sous question mususu. Mobile. Est-ce que soki toza na onda ko permettre ngai nazala indépendante? Parce que ça mibale misusu ba permettre basi na bango basala te misusu ba permettre. Maintenant je ne sais pas. Nazonga tuna bango question na soki ke ba ko permettre ba ndima moi ça de l'indépendante. Donc voilà. OK, bonne question. To kende awa. To koyi kozwa réponse na yo? Pour Aninte, en principe, moi, si faut à la paix indépendante. Voilà, wananga, ils ont dépendant nanga pour nini parce que les lots net na Kinshasa, ceux qui oso, enfin, ceux qui na moi si, na nyonso, ils ont dépendre ga na yo mobile, azo bomayoti. Mais ça leur quand même bien. Et ça dit que charge bien ceux qui étaient la moi si wana mabe. Mais ça leur bien ceux qui moi si pe, azo quand même azo bouger et d'ailleurs ils gosunga ceux nga na etam sous par exemple na 100 il est sur la bien au monde comme moi 50 ans non bah ça sans sous no monde si bien on sous ça permet même à Tanabana bah se retrouver bah à la vraiment bien bah à la très à l'aise voilà. Merci. Tokoy kozo réponse na yo? Ouais, na question tuni oui. En tout cas ngai na lingande baja bongo tango yukutanga déjà na eloko moko visionner déjà comme 2 ou 3 4 5 pour lobby parfois place na kenda ko sala libanga ko tumso ko za bes na biki kuna 4 5 maisons za déjà et ko batela ngai libo tape bana na ngai donc na linga mwasi ya mutu. Merci. Tozo ape réponse na yo? Bon, ngai na linga mwasi ya sala normalement. Parce que togyo lo ba que lelo basi musu bakanza ke za rapport na biso. Or ke rapport na biso ti rapport na biso nyonso. C'est pour la famille. Pour na pe yo moko lobi pe to yo ka bona kompe na yo kufa. O tika na bana ndenge nini. Yo pe faut fonctionner. Ya ngone to monaka nani mobali ya kufi mwasi abanyo lela zomi baluka na mabele azo lela doublement. Azo lela passe ya mobali na ndenge nini na otika na bana. Ozomona. Donc c'est un peu ça. Merci. Bon, tozonga awa kasi. Ba pesio ba réponse ya malamu. Mais sikoyo nalingi o pasola ballon moko. Na moto a pesio réponse sepeli na ngote et puis na soko sepeli kaka na forme na bangote keno pasola ballon moko. Merci. Bon, yo sabiso o garda ki ballon na o po anini. Bon, na garder ballon pour na se plaît na taille na habillement na aza vraiment trop simple de yamuka. Merci. Ezaki mo décision moko pas si je crois, mais au passe li ballon pour anini. Premièrement, na passe li ballon na ye na alobi na ma bete.
alobi bien mais façon na ye azaleli moni ozolobela nini habillement na ye habillement te akosabille boye à chaque fois te donc alati juste ka mpo na nini mais ndenge azaleli donc ndenge nazali ndeni oza na o bien Ouais. mais otutinga te donc voilà sikoyo pardon olobi habillement na ye alatikaka lelo oza mpona émission est-ce que déjà tokutana quelque part omona non nazoloba en sorte ke ndenge olobi ke alati abinga bi non oza na o bien oza présentable mais nde madame atuninga mpona habillement nalobi no akobanda olata boye à chaque fois te alati Ok. juste kaka mpona émission ouais omoni yango na pasoli ballon parce que okotinga te c'est bon merci donc c'est ça donc apasoli te mpo na habillement okoti ye nde mingi te c'est tout toya boye kasi ok bagarçon bozali na baquestion boprépare mpo na kopesa ye ok yaka kasi nazwa question no kasi Ok. Moi, c'est kitoko, hein? Oui, voilà. Mais pour Nayo, liba les années. On a question nanga liboso. Yami balé. Pour Anika, on préfère ya alors que moi, c'est kitoko. Voilà. mibala eza priorité ya mwasi nyonso premièrement et puis deuxièmement natali na réseaux sociaux nde bazoloba ke non eza aventure nde nalobi ke non nga moko na ya koaffronter vérité en face si Ok. réellement si c'est réel ou bazokosa yango nayaki nga moko donc voilà Mes rêves nous en a vie en dehors. Déjà, au lobby aux étudiantes. Au Tanga Wapi. naza yese Au Sani. secrétariat Secrétariat. Ouais. Ok. Ce qu'on est nini kasi soko sisi classe. Na libala au mélange en ndene. tuna sisi classe carrément nakomi Aux lelo musala et tout. Aux musala et puis voilà. Au balani. Bobo type bana. Ce qu'on mélange en ndene. na mélangeant ndeni parce que mutu à chaque fois yeba comment koplanifier baton na ye Ok. donc nakoyeba ndenge nini ya kogérer entre libala na mosala eza question natunaki bino soki eza kokopermettre ngai nasala ou non Voilà. Na parce tout que yango diplôme parce na que ngai na efanda na bosanaki ndako hein. te ok Voilà. c'est ça merci toya awa boye soki mpe tokoki kozwa question na yo bon ngai question na nga nazaka na question moko question na nga eza est-ce que oza trop famille c'est-à-dire que oappréciaka visite ya famille c'est-à-dire bandeko na nga du genre peut-être ma maman tu vois bon c'est ça la question na ete so comprendre yango na kobandela na ndenge mosusu je comprends et pourquoi pas c'est ta famille c'est ma famille aussi merci ok donc naza na droit kokutana na bango tant que toi tu veux moi aussi je veux tokutana na bango ah voilà donc c'est pas grave ouais merci oza na question ongi kotuna bango mpe bon nalingaki natuna na sorte que tovandi na yo mobali un jour odécouvrir peut-être passé na ngai nazalaki na passé moko mabe est-ce que koinfecte relation na biso ou pas non ekoinfecte relation te parce que mo nyonso aza na histoire nyonso aza na parcours et puis ezalaka na période moko na vie na biso eza période moko eza naturelle oyo babengaka adolescence na puberté c'est-à-dire que bato basalaka makambo sans contrôle soit kokocontrôle makambo wana te akosala makambo moko boye puis par après akozwa mayele donc ekoimpacte ngai na eloko te parce que tout le monde a un passé même ngai mpe naza na passé donc ekoimpacte ngai na eloko te vraiment merci toya awa boye même question mpe mpo na yo Question na eza vraiment makasi hein dans le sens que nyonso ebanda na motema ozo comprendre soki ya solo na lingi yo mpo ni le passé na yo esalaka na boya yo pourquoi so epenza na lingi yo ya solo quel que soit ton passé je t'aime c'est juste ça merci tozonga awa boye kasi décision soki okanisaki eza makasi ekomi susu mpenza makasi sikoyo nalingi opasola balon kaka moko na mutu oyo osepeli na ye te soki ozali prêt ok opasoli balon
Botienga une équation, hein. Voilà bien, zo laksa keza bien, bah répondre bien. En tout cas, Merci, Totikala Awa. O garda ki balono kwa nini? nalobaki yango déjà les bandeli nagardaki parce que kokota na ye vraiment aza na réflexion ya bien et puis elle m'a séduit par sa diction naloba yango ata na français hein? Donc azalaki na diction moko boye et en plus de ça elle est vraiment belle. Elle sait comment se faire. Voilà. Merci. O pasuli balone kwa nini? réponse exacte. Réponse exacte. Au moins qui n'a pas soli, on n'a pas si. Donc voilà. Merci. Nakobenga yo soki okokikoya awa okutana na biso na liboso awa. Ok. Bo witi ko mituna ba question mwa mingi. Peut-être asuka e witi ko yela bino siko bolingi ko tuna soki ba question za nango te pro mezalité. Mais soki za to ko za siko. Bon, nga pona nga aza na question te. Merci. Et bongo pona yo. Exacte. Ok, bon, ngai siko natikali na question suka pona bino mibale. Pona ndeko mwasi ezali oui ou non? Bon, pona ndeko mwasi eza oui. Merci. Et bongo pona yo eza oui ou non? C'est oui. Et Simbi! Baka balo nangina mona ote baka musika. Na zwa micro na yo, zwa mwasi na yo kasi bokende. Bobeta maboko. Ok, mwasi mususu kota tomona yo. Bonjour. Toko banda na kombo na yo? Kombo na nga Deti, babenga nga DS. Nako bengo DS? Bien sûr. DS oza na âge nini? Naza na 24 ans. Et puis osala nini? Naza serveuse na restaurant na ville. Ok, tango ozosala te, temps libre na yo, opasaka yango kosala makambo nini? Soki naosala te naza MC, nazalaka ki MC. Oh wow, ok. Hyperwoman. Oh, nice. Tango kasi ozosolola na mobali, bozoyebana, bakalite nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? En tout cas, n'importaka vraiment valeur mingi na apparence physique te, mais au moins, nalingaka mobali azala compréhensif, parce que ngamour naza impulsif. Donc, faut moutmour aza kimia, ayebi ko kitanga en fait, quand je suis montée. Kawana? On peut dire ça. Ok. Et bongo kasi ba défaut oyo lingaka te. Nakokaka nanu mibalo balobaka mingi te. Tokova na yo kaka ndo lobaka nakokaka te. Et mibalo ba kritikaka physique ya basi na supportaka te en tout cas. Voilà. Ok. Esuki wana? Pona siko esuki ya? Ok, merci. Bon, ezo kende bien pona yo. Ata mutu moko apasuli balo na ye te. Nako pesa yo pik oyo. Simba boye. Nalingi o pasola ballon moko. Na mutu oyo yo osepeli na ye te. So rozali prêt? Ok. Merci. Okoki kotikala na yo awa. Kombo na yo, âge et puis raison au gardaki ballon na yo. Ouais, kombo na nga Joe LMG. Aza na 29 ans. Bon. Na garde ballon na ngai o na zela posa yo ka d'abord o ezaki idée na ye et puis penser na ye. Na oki kaki na ba idée bien puis voilà quoi. Merci. Et bongo kasi fona yo o pasuli ballon ne po nini? Je dirais, ils ont machete nazo un peu mon colo kolekaye en fait. C'est ce qui est vrai. Nandila soto tambola no mon colo nae, même si ça mon colo mais quand même. Bon siko makona mwasine batambola ndeni. Non, on est ndenge na bango en fait. Nga vraiment on a ba masse naza na on a oui. Je suis désolée mais en tout cas ça va. Merci. Merci. Tozonga boye kasi. On dit maite a peso réponse wana. Ok, bon, sikoyo nalingi poser bango question.
makambo nini yo olingi koyeba epai na bango? Poser baquestion mibale. À tour de rôle ou? Oui, question en général. Ok, question mibale. Oui. Ceux qui basent na parents basent en vie. Ceux qui va présenter na parents, ceux qui va parents bandimi ngate. On a musala na sala parce que c'est pas parents nous otendo ninga moi na abimana fille à sala na ville surtout ba serveuse en fait. Ceux qui va parents ba accepter ngate réaction na bango ezalani. Ok, merci. To ya awakasi, so toko ikozwa kombo na yo âge na ba réponse ya mituna na ye. Jean-Claude Kabashi, j'ai 28 ans d'âge. En fait, ceux qui ba parents ba boyi par rapport à boulot nae. Bon, il faut n'habiter parce que ça dépend aussi à ba parents parce que parents nous solaire au betelae a osana réflexion nae nandenge nae. Ouais, voilà. Donc parents nous so à réfléchir nandenge nae, voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, merci. Ça va? Ok. Ok. To pusana awa boy. Kombo na yo âge na ba réponse ya mituna na ye. Landry Losangania, animateur culturel, Nazan a 29 ans. Alors, pour la question au Tuni, déjà choix. Il y a papa nanga na maman nanga. Ba parents na bango ndi basalele bango angote. Alors, bango pe, en principe, baza na droit moko ya salela nga choix te. Vous comprendre, wana iloka liboso. Et puis Dédé, choix ya mutu dépendant na mutu. Et dépendra te na batu. Je trouve que bato bazalara bongo ba dépendra na batu pour basa la choix. Baza ba irresponsable. Parce que ngaso na sepeli na yo. Voilà. Merci. Kombo na yo âge et puis réponse ya mituna na ye. Kombo nanga David Diawa, nazana 28 ans. Bon, réponse n'est que parents akoki jamais kosala nga choix que moi si nous vit qu'à salara na ville et ça impossible à salara na ville te ba pexaka musala mutote. Parfois la musala na yo wana na sima musala na ye na musala na ngai tongo e concorder lobby to ko kozala ba meilleur. Donc parents aza obligé à ko sala nga choix te. Merci. Kombo na yo âge na réponse ya mituna. Kombo nanga Levitique Bokela, 28 ans. Réponse na ngai na mutuna na eza boye. Ba parents na biso mutu moko tasalela bango choix. Et nga pe naza libre ya kosala choix na ngai. Donc surtout sur les plans ya relation amoureuse basalelaka vraiment mutu choix te po ekoki okoma pe de façon sur tokomi na ndaku omona ekomi ke nyonso eza faute ya papa na maman pour basalelaki nga choix. Faut pas parler pour m'impressionner, hein. Quoi impressionner nga te faut koloba. Soki maman lingi te alobi soit ngai soit moi si na yo. Yo ponaka nga. Bon, maman na papa deya basali vie na bango baboti biso. Nga na otala pe intérêt na ngai, na otala pe foyer na ngai. Donc c'est un peu ça. Merci. Tozonga boye kasi. Bon, oyoki ba réponse na bango. Nalingi sikoyo o pasola ballon moko. Tango zali prêt? Ok. Ko pasola ballon. Merci to kokiko tikala na biso awa o gardaki ballon na yo po anini. Bon, na gardé ballon nanga parce que aza vraiment kitoko makasi mais aza au moins présentable. Aza pe ba qualité ya ba fille onga alingaka. Premièrement, kotale boye partout na okota na quand même on représente nga déjà. Aza vraiment kitoko malheureusement parce que li ballon nanga c'est que aza ya ngai ti na place to ki banzela musika. To katika na mukuse. Bonne chance. Merci. Et bongo kasi yo o pasuli ballon na ye po anini. Aza convaincu te na ba propos na ye. Surtout on a tuni ce qui maman a décidé à hésiter muke en fait. Nga na linga kamutaye ba eloko lingi, il faut pas tâtonner. En tout cas, sinon tu es passable en tout cas, ça va. Merci. Merci. Tozonga awa boye. Bon, na lingi o tinda susu question mususu. Ok. Ça devient intéressant. Personnellement, je ne me vois pas qu'aux Anabana d'ici une année. Tu vois?
si peut-être mutaye ende bazawana ba aborder nga et que comme na ba projet que tout vanda et tout naza na besoin bana teti na accomplir ma naza na ngo besoin quoi accomplir est-ce que ba ko accepter c'est ça le souci. OK donc il est pas là bango soki tokoki kozwa réponse ya mituna na ye. Ouais, à propos ya ndinga lobby bon soki atalisinga ki yana eza na ba des projets bien oya tikeli na nous durer wana soki eza intéressant ouais ça peut on peut patienter parce que projet wana pe ezala bien pour na suite peut-être ya bana bakuta bango bazala bien pour na mambo na voilà. Merci. Et puis au baki osala nini? Ouais, je suis un fonctionnaire de l'État et puis naza coiffeur comédien ça la cinéma voilà. Merci. Toya boye. Toye kozwa réponse ya mituna na ye. Bon, nga koloba yango nde ezobomisa babale ebele balibote ebele. Je peux dire ça. Parce que tobalaka kaka te po tobota nanu. Il faut d'abord savoir. Tobalaka parce que tolingani, toyokani, lokwa tolingani, total avenir na biso ensemble. Alors nyonso elandaka wana ezalaka nango négociation. Soko olingi te. Eloko eyekaka nga ke nasala oyo olingi te, nasala oyo oza na besoin nango sikoyo te, eza bolingo naza nango mpo nango. Si tu ne veux pas les enfants maintenant, d'accord, on va patienter, tu vois. Parce que tant que tolingani, nazo réfléchir sur nga moko te, nakomo réfléchir, tokomi ko réfléchir lokola mutu moko. Alors, ezalaka na ba négociation boye et tout voilà. Nyonso eza ndenge tozoyokanila. Merci. Tokoki kozwa ba réponse na yo. Question na eza ke na réponse nanga na koki ko répondre ke bon vision na yango na pe yanga bonga moko nanu nalingaka avant ko bota na fuba na ba ko tanga déjà donc naza bien. Oui zate ke ceux qui ya bossé oui ami bali baye banda kele la botela boye babinga ba mambu soit fièvre babinga mutu te yonga linga vraiment avant na bota donc nyonso eza vraiment stable pour nanga nazozanga eloko te po malgré tout mutu azanga mutu akoka mokila aza te mais oyo eza ke nazanga eloko te ya kosunga bana nanga mpe femme oyo naza naye na ndako yango vraiment nga alingaka kozala nanu boye soki naza na relation tovanda ata 4-5 ans totala ndenge na kotambolela ndenge nini vie omemela biso après parce que alobaki asala nini osala nini bon ngai naza na activité personnelle naza na maison d'habillement moko à part wana naza ingénieur à bâtiment ceux qui naki maison te mutu mosusu azoteka naki mwa cope naki na salle cope installation. Ça va? OK. Merci. To ya awa kasi boye. OK, MC na biso. Na osenga soki okoki kopasola balo moko. Merci. To tikala na biso awa. O garda ki balo no po nini? Ok. T'as gardé ballon nanga parce que voilà, aza bien. Je m'arrête là. Merci. Et bongo ponayo. Tina nini opasuli balo na ye? Na pasuli yango parce que aza ba genre ami balo. Azo lo beloko yo za na besoin yo kapo sepela na ye en fait, tu vois. C'est un bon parleur en fait. Je sais pas si on dit bon ou beau parleur. Aebelo ni na besoin yo ka pas sepela sanga mais bon soko o miko sikasi. Tena miko c'était na iba mbala boy. Ah. OK, je travaille la nuit, tu peux imaginer. Bah. Bon, ils ont choix donc je suis désolée. Tu n'es pas obligé de faire Merci. Le contraire, voilà. Merci. OK, ba garçon, yep a tindi bino ba question mo ebele. Nangi skono za mituna pa na bino o boko kozongisela. Vous êtes prêts? Ouais. OK, na kendi awa après na kozonga. Yaka na ngabwe. OK, alors tozo question na yo. Ye alobi ke soki boza na ndako soki aza na apprécier ko bota te bu landela nanu vindi ezaleli. Sko ngape question na ngiza boye. Tango toza en couple, tovani na ndako. Vision de loin na yo après 2 ans. Okanisa na kozala nani? Pe okanisa kozala nini? Okanisa kozala ndenge. Déjà pour ne loko na kanisaka kozala. Na kanisaka monter propre restaurant nanga moko parce que j'ai fini en hôtellerie, c'est ma passion en fait.
J'aime tout ce qui est restauration et tout ça. Et naïbité sur retourner pourquoi na petite qui dirait et tout, na comprendre question bien té. Na lobi oui. Après 2 ou 3 ans. Au Kanisaka, kozala nani et kozala nani. Ah, businesswoman en tout cas. Je vais monter mon propre entreprise, restaurant nanga et tout et tout. C'est tout ce que j'ai en tête en fait pour le moment. Ça va? Ouais, ça va la réponse. Ok, merci. Toya Boye. Ok, s'occuper toko ikozwa mtuna nao. Ouais. Ma question est Zaboué. Est-ce que donc en fait pas naya lande la mambwanda kunaye na musala est-ce qu'on maîtriser tous les deux vraiment? Tout dépend de toi en fait. Tout dépend de ta perception de la chose en fait. Toko sala ke à un moment donné nga naza nandaku yozu charge nandaku nga naza musala et puis quand naza nandaku nazu charge nandaku yoki na musala. Ton net na poto. Ah voilà. Voilà. Ouais, ça va. C'est en cultivé. Ouais. Et ça, on a un problème pour nous, bien ça va. Normal. Ok. Merci. Ok. Donc, il faut ça la sous décision mususu. Nangio passo la balo moko. Na mutu oyo sepeli na ete. Soko après? Ok, ko passo la balo moko. Merci, Totikalawa. O garda ki ballon no kwa nini? Ouais, na gardé ballon premièrement na moni aza femme battante disons. Ouais, à Bunda. Donc ako ça l'avenir na bien voilà parce qu'elle se bat, c'est un peu ça. Merci. Et bon kasipona yo o pasuli ballon na pourquoi? J'ai l'impression qu'elle a trop le chouchou des nanas quoi. Il aime bien plaire. Faut y savoir ce que parce que na habité chouchou des nanas. On a ni. Chouchou des nanas genre comment on dit en lingala? Il aime plaire en fait. Place à ça, il faut moi ça sentir que mon balaza. Il faut basi sentir un gars. Tu vois? Voilà un peu. Non, ça te dérange là. Ouais, ça me dérange. En fait, quelqu'un qui est propre afin de non, c'est pas dire que Eza ma binde aux propre na lobby bon côté. Na lobby te Eza ma binde aux propre na lobby juste que oza muto lingaka ko plaire basi ebele na mbala moko. C'est-à-dire ko plaire basi ebele na. Ouais, oza a besoin que ba fille ba la attirée par toi. Tu fais de ton mieux que ba fille ba la attirée par toi. Moi j'aime pas. Merci. Toya awa kasi pusana mwanda muboye na koe ko benga yope oya awa. Biboso na biso, bosolili mwandambu. Awa, est-ce que ba question suka ezali obongi bo tinda siko se pebe ezali te ma bezali na wote? Non, ça c'est une question te. OK, et bon opona yo? Qu'est-ce que ça? Question ezabouye. Parfois tu zalara tu vanda ko bes peyaka. Bes peyaka. Mon tuto zala na bes. Ko to boulot moi bes ko kota soit na ba activité personnelle moi bes ko kota. Est-ce que vous êtes toujours fidèle? Comment? Na kozala? Toujours fidèle? Oui. Côté fidélité, ça va. Ouais, ça va. Bah, question monsieur Zatea? OK, c'est bien. Ngana tika une question ya suka pona binomi bale. Pona yo ezali oui ou non? Oui, hein. Oui. Merci. Et même pona yo ezali oui ou non? Oui, je vais tenter l'expérience. Eh si bien! Baka. Nakoza micro na yo. Zo mo sinao kasi bokende. Bo betre maboko. OK, moi si mususu kota tomona yo. Bonjour. Toko eko bana na kombo na yo? Kombo na nga Deborah. Deborah, ozana âge nini? J'ai 25 ans. Et puis osala ani na vie? Naza entrepreneur. Nasalaka ba petit commerce na nga ya ba vente ya bilamba et ya basi pe mibali ba perruque pe oui. OK, c'est bien. Na temps libre na yo o pasakango mingi kosala nini? Beaucoup plus natangaka na yoka pe musique et puis je réfléchis sur mes projets voilà. OK. Tango zo solo na mobali. Bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Bon, en fait beaucoup plus
nalingaka mutu ayeba eloko aoluka na relation et puis une personne stable responsable et puis mutu oyo abangaka nzambe. Ok, ebongo kasi ba défaut oyo soki omoni eza deja ya kobeba ba défaut nini olingaka te? Une personne oyo ayeba valeur ya mwasi te aotia mwasi na place na ye te et puis lokuta. Moi nalingaka vérité peu importe yebisanga vérité. Ok, merci. Tokende pa ba oyo bapasoli babalon mpona tozwa ba raison na bango landa ngai boye kombo na yo âge na raison opasoli bal. Landry Losangania, animateur culturel. Nazana 29 ans. Okay. Voilà. Alors, tino on a passé les ballons. Na évité hein, ce qui on a moni en mabe, mais non c'est comme si na katia couple. Alors ça vraiment mon colonanga. Voilà. Tino on a passé les ballons, mais en dehors de ça, elle est belle, elle est bien et tout. Voilà. Merci. Et bon, Kaspo Nayo, Azali Bagunayo? Au fait, c'est un bel homme, Azali bien. Et Mas, ça va. Et du coup, vu que feeling est pécité, je n'ai pas à commenter là-dessus. Merci. Toyaboué, Kombo Nayo, âge, na raison au passuli ballon? Kombo Nanga, Lévitique, Bokela, 28 ans. Raison à passer les ballons Nanga, bon. On sentit vraiment il monte au centre pensa nous autres sommes présence à mon tour et pas na sentir en vraiment té aza na ma bête aza présentable mais par rapport au pays à poids aza poids na ngati. Merci. Aza ba jar mibali yo lingaka? Bon, en vrai dire non, mais aza est bien. Sauf que quand on a le biwana depuis qu'ils ont qui mas nanga donc au bimal comme colonel ça va bien té. Merci. Kombo na yo na âge et puis raison au pasuli ballon. Kombo langa Joe LMG nazana 29 ans. A pasuli ballon parce que na kotale bo déjà nanga simbati. Donc surtout comme na couple nae da soka bimisi aboti da mwana moko donc et puis ça tenga linga mo baskini. On va essayer mikoza facile azama pepele na mabo. Merci. Azaba cher mibali yo lingaka? En vrai, non. Mais Azan est bien, normal, sauf que n'anga pas sympathie parce que feeling est pesté. Merci. Bon, tozonga awa boy, la nanga boy. Bon, oza toujours na ballon na yo. Nalingi soki okoki ko poser une question. Question nanga encore poser vraiment au lukani na relation. C'est que tu cherches ça est combo na âge now. Jean-Claude Kabashi, ouais, j'ai 28 ans, artiste coiffeur et comédien. Ouais. En fait, na relation tout est ko luka et lo comment apporter biso un plus demain. Ben on vient pour chercher dans toi kapona luka et lo ko e baxer la biso lobby quelque chose, voilà. Donc et lo ko makambo bien du son. Ouais. Merci. Aza ba jar mibalo lingaka? Oui, bien sûr. Ok, merci. Ça va, tout. Ok, si poser une question, monsieur. Bon, deuxième question, c'est que, et là, on y a ça là pour que, effort pour que relation soit stable. Bon, pour que relation soit stable, premièrement, il faut naïba eloko oyo lingaka, oyo lingaka te. Nde européen sangai, maé les façons na koki o memela o façon de koki ko memana, disons. Voilà. Merci. Ozana mutuna pe ngozong selae? Ouais, na tunaka est-ce qu'a priaka azaf na famille chrétienne ou religion mususu? Oui, na priaka, je suis néo apostolique. OK, merci. Et bon yo. Ouais, moi je suis un chrétien. Ouais. Au priaka. Si je prie à la borne de limiter, voilà. Ok, merci. Bon, nangina benga yo kasi ya awa liboso na biso. So ko telema awa. Bon, bo witi ko mituna moi ba question awa. Est-ce que ya suka e witi ko ela aussi côté o olingo tunae? Non, ça va, je préfère que eza la confidentielle. Ok. Et bon kasi pona yo, moi mutuna ya suka
eyeli yo te? Non. Non, eza te. Ok, nga na tikali na oyo suka kasi mpona bino mibale. Mpona yo, ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis, mpona yo, ezali oui ou non? Bien sûr que oui. Et si bien! Boka balo wana umeli nango pe boka balo na koza micro na yo. Zwa mosi na yo kasi. Bokende. Bobeta maboko.